nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Wakoba Kiroza Telme Bele ya Kolanda Magfm édition ya mokolo lelo yango ibandi mbotine bilo. L'Assemblée nationale, le premier vice-président Jacques Njoli a dévoilé texte Oyo Ezali ko justifier convocation et session extraordinaire. Bas détail, à la suite de la décision numéro 007 du 25 juin 2026, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Boji Sangara, a convoqué la session extraordinaire de l'Assemblée nationale à partir de ce vendredi 26 juin 2026. Et cette session extraordinaire intervient à la demande du gouvernement conformément à la Constitution au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur exige qu'avant le début des travaux, il y ait donc adoption d'un avant-projet de calendrier qui sera donc soumis aux députés nationaux en plénière. Il y a donc plus ou moins 26 matières, dont des questions essentielles. La première des questions qui sera abordée, c'est le projet de loi rectificative du budget pour adapter le budget aux contraintes conjoncturelles et à l'impératif de l'industrialisation et du développement de la nation. À part cette question, il y a des textes importants, notamment des autorisations pour la ratification d'un certain nombre d'accords, notamment des accords qui doivent nous permettre de financer par exemple la rénovation de l'aéroport de Louano, des projets sur l'électrification rurale qui portent sur des prêts très importants allant pratiquement de 75 millions de dollars à plus ou moins 200 millions de dollars et qui exigent donc l'intervention du Parlement pour que l'exécutif puisse, n'est-ce pas, s'en approprier. Il y a aussi sur la programmation militaire qui est très attendue pour la période de 2027-2030, sans ignorer les textes notamment sur le projet Grand Inga qui doit fournir l'électricité à l'ensemble de la République. Donc je saisis cette opportunité pour inviter les députés à la séance plénière qui aura lieu donc le lundi à partir des 13h. Ville province ya Kinshasa ezali ko abrité 9e édition ya colloque international ya collège ya ba hautes études stratégiques pe ya défense. Commentaire. À l'occasion, il y a 9e colloque international, il y a collège, il y a hautes études stratégiques pays à défense, organisé dans le cadre du 10e anniversaire, il y a institution Oyo, les professeurs Jacques Njoli Azalaki invités pour nous prononcer les leçons inaugurales placées sous le thème la géopolitique et géostratégique dans l'évolution, il y a colloque international Oyo. L'Afrique en général, sur le plan stratégique, est beaucoup plus un objet de théâtre que l'Afrique acteur. Et même la RDC, au-delà de notre centralité, la RDC ne parvient pas à assumer son rôle de pivot, de centralité. Mais la RDC devient un champ de confrontation de puissance. Depuis 1960, semble être un objet où les autres projets de la rivalité, la grande rivalité Est-Ouest, a trouvé comme premier champ en Afrique, en RDC. Et c'est autour de cette rivalité que notre premier héros national sera assassiné. La deuxième rivalité, c'est cette émergence des puissances moyennes qui viennent donc faire de la RDC un champ de confrontation, de concurrence autour de ressources naturelles,
Et c'est ici que les alliances se récomposent et se décomposent. Un champ des conflits de chaînes de justice d'hier et de demain, un champ où les corridors deviennent des objets politiques, un champ où les expérimentent les guerres modernes, la dronisation, la robotisation et même la numérisation, avec la cyberdéfense, les données, les satellites, l'utilisation d'intelligence, des réseaux sociaux qui deviennent des champs de conflictualité avec le faux-guerre. Donc, la scène internationale change. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est d'avoir un outil qui nous amène à maîtriser par la veille, par l'anticipation, ce monde au bord du chaos stratégique. Le monde actuel est un monde de pluripolarité désorganisée. Vous voyez un Kagame qui dit mais tous se sont battus à Goma contre le FARDC comme s'il était à son champ de manioc. Tel autre pays qui envoie des bombes, tuer les dirigeants de notre État, détruire son patrimoine, prendre même les dirigeants et les amener pour les juger. Donc, on est en phase de la recomposition. Et nous, au sein de l'Afrique mondiale, notre territoire est devenu un espace de recomposition stratégique, partant de confrontation, un espace de convoitise, de désorganisation, comme je dis, où il y a des liaisons entre architecture sécuritaire annoncée et maillage territorial effectif, laissant apparaître, pour le cas du Congo, que le 8 triangles de nos frontières sont devenus des triangles d'insécurité transfrontaliers, alors que ces triangles devaient être des bases de développement interactif. Le professeur Jacques Njoli a bengaki bango également na réforme continue ya ba force ya défense paix na développement ya pensée stratégique nationale na création ya observation ya ba conflit na renforcement ya partenariat africain paix na implication ya jeunesse na construction ya état moko fort souverain paix capable ya anticiper ba menace ya lobby. Kejo Assemblée provinciale ya Kasai basengi suspension ya maire ya ville ya Chikapa oya pasola ki copie moko ya constitution ya mboka. Et après vérification, les faits se sont réellement passés. Et le maire de la ville lui-même, accordant l'interview, annonce ou déclare qu'il a déchiré la constitution. Cela peut apparaître pour certains anodin. Mais moi, je vous dis que c'est un acte très grave. Heureusement, il y a des députés proactifs qui déjà rédigent ou viennent de déposer sur ma table une interpellation adressée au maire de la ville. Et avant d'y arriver, votre bureau, ou soit vous demande, vous la plénière, de recommander au gouverneur ce qui suit. La suspension immédiate du maire de la ville pour des faits graves. Personne ne peut déchirer la Constitution de la République. Et je préfère soumettre cette recommandation au vote. Qui sont pour la suspension du maire de la ville, veuillez vous manifester. Qui sont contre? Abstention. Nous recommandons au gouverneur de province de suspendre le maire de la ville toute affaire cessante. Excellent.
Nous Gouvernement congolais a annoncé qu'accompagner marche et opposition, ils allaient prévu pour le 22 juillet 2026. Annonce Tango Salamaki et par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Excellence Daniel Bumba Lubaki. Nous étions en réunion autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières. Une réunion qui a porté sur la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et par rapport aux manifestations prévues. Alors nous avons d'abord pris acte du report de l'activité prévue pour la date du 8 qui est portée au 22. Mais ici nous tenons à soulever que le vivre ensemble que nous prônons tous dans le respect de valeurs démocratiques et républicaines nous pousse à pouvoir être responsables de nos actes. Alors de ce fait, nous souhaitons que tout acte qui porte germe de subversion sont prohibés. Et par ailleurs, les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa. Alors, nous profitons de l'occasion pour assurer l'opinion tant nationale qu'internationale que tout en accompagnant dans un esprit républicain et démocratique les manifestations, mais nous voulons aussi rassurer ici que tout doit se faire dans les normes établies selon les lois et les règlements de la République, mais également en assurant aussi la liberté aux paisibles citoyens qui veulent bien vaquer à autre chose. Donc voilà un peu l'essentiel de notre entretien de cet après-midi, et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons peut-être vous en renchérir davantage sur des mesures prises. Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher et sénateur Jean-Tini Ngobilambaka, organisaki matinée politique week-end et l'équipe a détaillé dans le commentaire. Ah oui, ezalaki opesi mbwa aboyi vedir Bendabika week-end et l'équipe plus précisément mokolo ya samedi 4 juillet 2026 na siège national ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle na avenue de l'enseignement na commune ya Kasavubu et Sikawapi. Président national ya parti les camarades Jean-Tini Ngobilambaka organisaki mobange na matinée politique na cadre ya nouvelle dynamique ya ba cellule de base ya ACP. Parmi ba participants, tout le monde qui fait présence très remarquée ya au cadre ya ACP, élu ya Kinshasa, plus précisément ya commune ya Selembao, Honorable Maron Twene Musilwei oyo bana commune ya Selembao ba bengaka affectueusement Soso Yamboka matembele ya Simandaku eratakate jamais erata. En tout cas botika na yebisa bino ki ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te. Après allocution, il y a coordonnateur national, il y a nouvelle dynamique, il y a ba cellule de base, assistant, il y a président national, les camarades Sido Kassanda, et Zalaki Tour, il y a secrétaire général, Moïse Mupata, Oyo Atalisaki, bon objectif, il y a mission poursuivie, et Komaki Tour, il y a autorité morale, il y a parti, le président national, le professeur docteur, les sénateurs, Jean-Tini Ngobilambaka, Oyo Alobelaki, redéfinition, il y a parti. Redéfinition pour la CP et Kolobanini, c'est-à-dire que tout ça au quota na processus il y a biso na CP total la ndengeni to ko revoir makamna biso bisusu auto bandaki sans renier nos valeurs, sans renier notre vision de progrès partagé, sans non plus renier notre doctrine, etc. Nous devons maintenant revoir, actualiser, orienter notre vision par rapport aux objectifs. Il y a organisation, il y a stratégie pour nous répondre dans ma réalité. Oyo Tozalango Nakati Yamboka.
esengeli bosimba ete mokolo ya lisolo na mokonzi elekaki kitoko avec impact pe idéologie pe message ezalaki bien capté ndenge au cadre ya parti Eli ya Kinshasa na circonscription ya Selembao. Je cite l'honorable Maontone Musilwei atalisi awa ya koretenir ezalaki mokolo oyo ya koredéfinir parti na biso HCP et puis objectif na déjà ni et na kati kuna ya masolo tibeti na kamarade Chatini Ngobila zo ni sabiso makanisi arrivé mémoire na biso ya koyeba ke ntango toza na kati ya parti politiquement quelconque esengeli koyeba ke toza redevable na parti tozela kati parti asali na biso pe ba militants ba camarades au cadre ba cadre esengeli koyeba nini biso tozomima na parti et eza eloko moya mokuya pour la biso en dehors de la cotisation esengeli mutu nyonso ayeba ke aza utile na parti fama apport na ye na parti donc oya ngulungulu te na parti politique lokola mutu mo oyokotika mutu lokola mutu mo bozozela kaka parti badosalela yo ezalaka bongo te epa na biso HCP esengeli oyeba ke ntango ye na parti oya mpe na makambo na yo accompagner parti na temps na yo énergie na yo lokola lelo biso ndimaki tokaba journée na biso mobimba ya koyoka oyo ezali redéfinition ya parti politique na biso HCP ya mutu yango wana bakamarade na biso ya HCP esika bozali lokola tozo réguliariser parti na biso na baselile de base kosala lisanga na biso wana malamu kolamusa baselile epuis nsima kolamusa baselile kobanda mpe kosala bacotisation tosengi biso ebele te lokola tote mongana kobi tosengi biso kaka $1 na bamilitant $1 wana $1 etike na siège na selile na bino $1 eye na siège po epermettre parti ezala opérationnel parti efonctionnel te po aza mutu nga mpe naza mutu so totali kaka badepute totali baokade totali gentili aza mutu toabatu tokolemba mais nde balobaka l'union fait la force mwa 2000 na yo mwa 2000 na ye ya mosusu autant porte soki projet moko ezali tokofinansa sans problème et puis makambo ekende kitoko aussi mwa problème social parti koassiste yo sans problème na $1 oyo ekotikala na cellule de base esika biso tozali wala mo moki oyo toyokolobela si oyo koyokani na mokolo malelo na oyo etali masolo tobesi lelo na mokonzi ya parti oyo azali moninga na biso ye ozalaka na baninga ebele yebake biso mpona biso autorité morale na biso aza moninga na biso nayebi te ye moninga wana ezalaka nani ozala na baninga ya bagenre nini mpona baninga malamu olobi na yo ezala meilleur merci tala ya kosamba eza te alliance de congolais progressistes bazali très motivé ya concrétiser vision na bango ndenge kaka balobaka les progrès partagés qui du mieux eke yo Sous la supervision, il y a Mwana Mboka Merlin Kamalandwa, président. Il y a UNCC, c'est Union nationale des caméramans du Congo, qui a organisé première assemblée générale ordinaire na Bango dimanche 12 juillet. Ezali Koye Kozala Bongo, l'espace Amani na commune Yakasavu. Bas détail. UNCC, notre métier, UNCC, notre avenir, UNCC, notre identité. Boyato Sola, pour l'avenir de notre métier et bâtir une profession forte, organisée et respectée. On dit que nous sommes déjà, si tu l'as déjà vu, nous sommes respectés aujourd'hui. Boya ce que tu as un avenir en vraiment forte, mais aussi avenir organisé. C'est 12 juillet 2026, na 14h juste na mani, pour notre assemblée générale. Il y a l'Ibosso, il y a année 2026, une assemblée générale ordinaire. Dans la carte, sur un membre de l'UNCC posant la carte. La carte t'identifie et l'UNCC te localise. Donc, une seule date. Il y a pour tout ça, le monde, tout sur le moment, à venir, il y a l'UNCC. On a la caméraman, on a la réalisateur, on a un monteur, on a la poste, on a s'adhérer comme caméraman. Voici l'occasion. Yaka, tout ça, on a la sur le longo. Soyez les bienvenus. Nali Sangande Togolonga. Je suis UNCC, je suis patriote, je suis caméraman, je suis technicien. Nakozangate, c'est 12
juillet 2026 à 14h. Assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo semoko trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala na bakonzi ya mboka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre provincial ya environnement message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pick-up po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up suka na boule suka na idéologie. Heke yo. Oui. ASBL Fondation de l'Homme École des Congolais bazali organiser ba formation ya ndenge na ba filière ebele profiter na occasion oyo benga na numéro ezali affiché pour na ba détail. Ah oui, ozalaka na Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo olingaka ozala formé na ba domaine songolo pakala ozalaka na souci ya kokoma patron na yo moko occasion yango yo ASBL Fondation Maison de l'Homme École des Congolais oyo ezali centre de formation professionnelle bapesi bino ba opportunité ya koyekola na ba filière ebele bazali kopesa ba formation na informatique na Word P Excel formation ya ba agent d'accueil pe ya protocole formation ya bajon ya coiffure pe esthétique formation ya bajon ya peinture bâtiment pe décoration intérieure bakisa lisusu formation ya logiciel comptable Sage Plus Pay pona kotanga kaka wana. Oyo ezali occasion à ne pas manquer mwana mama ndeko mwasi ndeko mobali yebela yekola polelo oko malisusu utile na société car monde ezali ko évoluer. Adresse ici Yebana na numéro 377 avenue au Congo na commune ya Gombe référence rond-point Kinmazière pene ya GG Mart wana pe lisusu na commune ya Limete na 12e rue Poilou sokyo komi na Reizam oza mobimba.
Asbel Fondation Maison de l'Homme, École des Congolais, ya mukolo oleki bango, qui dit mieux? Eh que yo, oui. Production na bino sengeli ezala assuré kasi boye bakate bokokende wapi FM Pro des aliwana po na ko satisfaire bino. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, boyo kelanga nanu eloko oyo. Fondation Malouwa Télévision FM TV bazali ko offrir na bino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnels passionnés, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili tin ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, tope d'événement songolo pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Botika to poursuivre édition ya mokolo lelo na page noire oyo. Ba famille Mvibu Lulu Kirongozi pe ba famille Wenamo bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya mwana peseur na bango na kombo ya Olivia Kirongozi oya kufaki depuis mokolo ya dimanche 28 juin eleki na ngonga ya 2h du matin na tina ya maladi oyo ezwaki ye tango molai. Na yango libota ebongisi programme ya matanga boye mokolo ya jeudi 9 juillet 2026 na ngonga ya 8h arrivé na morgue ya hôpital du cinquantenaire pe na 9h levé du corps na ngonga ya 10h recueillement pe na 11h départ pour na cimetière ya Mbeteke nouvelle cité et sengeli boyebaki bain de consolation ezali prévu à partir ya ngonga ya 16h na résidence familiale oyezwami na numéro 8 ya avenue Saurona na Mbinza Ozone na commune ya Ngaliema référence entrée ya centre supérieur militaire arrêt Sola église Saint-Cyprien à partir ya wana otuni église ya papa colonel topé école les petits mignons. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki Olivia Kirongozi. Enfin baleine oya bimaki na mwanda akundamaki na butu na ba cérémonie ebele image sans commentaire. Mark Mazum tufere mazi buru zigilianga wakati anibana mazi lokal kwa Mark Mazum cheki jeshi yurubukulu aisi batu mtoto bukuila wisu mitia wefete shumbini mala kumangazi lubusu kefa absubi kubukulu tupaka biguko aina fumine okumazi ay bene basu fa duke ni fafa ay bene fafa ndona samba dukuna mtuweka zibuli ntima kumya minjenza awi mona fu nganga fuwe muntu shibisi toto kutubilanga bali besabu bali mona mnyona ton bukulu bitu mama mbo mona kyanko ngolo ba mu mono ko kizimbu ngana ndio wote mtekulo wote muwana wote nkaka bo kufitiria afitiria aime ina kinyamba chikuwa chinganga
Whisky yako ile kabuziana. Soluela. Wena fumu kwa kumasi. Albert Kutanga. Usolu afana kusola tuweni whisky. Whisky yako. Whisky yako. Niyamba lebo. Magafem Mokola Lelo comme la souka, merci pour la confiance, paix, fidélité, page rose. L'édition Mokola Lelo Botika to souhaiter joyeux anniversaire à madame Alpha Mulenda Motema, ya docteur Ereka Makengo, fête monene ezali kosalama, kolia pepe menezali au rendez-vous, profitez bien na Mokolo na yo, mwasi kitoko que du bonheur. Bon, c'est pas qui na image vous fait ça. Merci mingi na nok mafuga zalaki na sima caméra ya sengeli boy bakki régie finale zalaki assuré na directeur technique na biso Galarmoya Bamata bakita babaluka na mabele fils Mani Boyka machine na préférable. Zambe penza abatela bakisa elebi nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te